Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour Mikolo ndeko Joseph Kabila lingi mwana mboka Félix akosolateur. Soki akosolika pamba tuni abibo tuni langa ya kosoleli nini likambo nini kuna. To beza bobangi. Bonga banga te bonga na zo batela Congo. Na mboko soki Yesu Masia te mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Ye yango moni ndeko Katumbi alukaki moto o ya kotikela kindoki. Nde apesi kindoki na mwana mboka Jean. Te ndeko bemba pa ju yango te. Mama bazali. Te ndeko bemba ju yango te tata. Nana ju kindoki yango. Etelengani na kotuna kayo na koyaka na bemission ga biboni motambu salamuka. Mwana mboka baati lukwe ba sosole te ta de droit. Ndeko Félix Ndasimbi na maboko akei kolela tata bitata revoir likambu ya 42 poste ministériel wana ngape na kati longolela nga oyanga ipesa ngai bato bamoni gouvernement ya 65 ministres FCC azui 42 cash azui 23 bato batomboki tata composition ya cash ya na encore deux parties IDPS na INC bon ba lié bazate siko bandeko oyo baza na FCC bazaka 50% oyo batikali bazozela ndeko Kabila lempaki bango bibino bokima nanu ngai te bozela gouvernement ezobima bwana kati tangu gouvernement ekobima bazate ata basali wana bokonze jongi sikoyo mobimba na mapeka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a appliqué avec force l'article 85 na lobi na yobo pia kamoto makasho mutaza na ina yango te oh mais saka nango banda kala azala ngo wapi bolanga bomaka ba mpepo kuna na bani mekasi nde tumbu awanga ni yango lelote alobi batinda kaye na se bazo fula bazo zwa misolo aletango bakobima opposition républicain ya wapi kaka ndenge yende ko faula kendaka ko luka ba pesa réforme ba institution kaka pendongo mona kabandeko wana batia katia kama kelele na se bazo zwa misolo pe ba ofotaka bato FCC yango yoki bato bazo koso a PCFCC finance justice oji yango wapi tata makambo ya lokuta wana biloko mokonzi biloko akata libumu ntaba ba pesa yango tata ndeko Jean-Pierre Bemba kolo Yesu azolo balobi bilembo etalisaka pe makambo ndeko na gemi na boneko ya katanga biba saiba kende bongo bazai bamba liboso kene mambala muka kasi eka mutakenda ka makambo ngo batambola kana bangoti kasi po ndeko Bemba zalaka na libanda ya bongo tango ayaki awa nana kenda ka makambo wana ti elongwe makamba vérité des signes koti petina makamba vérité des sacs ya ye mama bazaiba ti lelo to sosola ka te misolo na ye soki $10,000 na ibaya kasi pepe kitaki na ordre na olandeki ndeko Katumbi tene nga remercier mokonza mboka tata bazoko sana lelo yo ndeko Félix abandi kotalisa bato ete ye mokonzo ya mboko au peuple congolais avotaki lelo bato bandi sosola yango bato batiaki maseki bakanisa kete ndeko Alexis Tamwemwamba aye pembeni ya kotia mokonza mboka nkokoso yo olandi ndeko Alexis Tamwemwamba lelo na RFI olandi oyoki ye azosenga même protection ya chef de l'État olandi ndeko Néhémie Mwilania directeur ya cabinet Kingakati alobi abi maintenant nous attendons que la dernière signature du chef de l'État puisque biso to sisi musana biso maintenant pouvoir ne soyez pas naï parce que Kingakati ne fala signer aucun député sénateur akoki ko exercer fonction politique moko na mboko entre autres ndeko Joseph Kabila siko lo couteau bino bokende ko sénateur à vie. Bientôt prisonnier à vie. Oh. Ouais. Makambo soni. Tata. Na lobi na yo na zoko loba yango atanzo tezo tungisa botika senesa musala na yango article 28 et CPC nzela na premier vice-président ye mutako sala diplomatie tata tambwe mwamba ani sika okatsa te ate balamboka ya kokende te siko yoke loko ba sénateur ba kosala ye babibo yope kaka mokonzi awa ate balangambo yo katisaka te biso le toko créer motion to destituer longba tikela premier vice président to sala mobimbo sala ye wala makanisi na yo to ndema ima tata na solo bana yoko soko yoki ngai na leki na zo seka yebaka na kota kiti na samai yoka eloko mona mboka Evariste alobi eloko yo autorité morale sali ngai na ba IFCC na oyo ngai na sala na yo ofuti ngai boy aleli oyebi teke bazoluka ngai bakanga ngai kana likambo oyoki yango te oh tata balobi baluka ngai bakanga ngai kasi pona zolo babosolo soki na lobi zoa kuimi solo ebele mabe soki na lobi ete babomi bato ebele Kabila aza na droit aza exemple moko te ya kopesa éducation na mboko oyo ngai na lobi mabe bacheli ngai bato na nzela ba enlever ngai oyoki te
nakoki mamboko oyo te naza congolais tozozela bandeko ya bere rouge bachômeur basalaka te misala eza te bazwa eloko te na 18 ans ndeko Kabila mpe bakolekaka na etando mingi fiaif mingi fiaïs bayokaka te soni ndeko biblia accord ta portable ça faut me nourrir. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les qui on a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère GPX oh ils allaient GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotita biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soki ulamisi bango bando yoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bacrosse ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Matondi mingi na balandi ya ma mission télévision le miroir du monde de bongo boko tala biso onte mokili mobimba na bikolo ya bapaya pela moko awe kati ya Kongo démocratique mingi na ngoma mokonzi Kinshasa boyi bolamu na linaka na biso na bino mbongwana moko linaka moyelo baka butu pela moko na moyi sipo ya matali bongo mbongwana okati ya ekolo Congo démocratique réunion ya présidium ya Lamuka to yebi bongo biso na bino teleka ki mokolo mwa lobby omboka Lubumbashi to bana okatonga papi pa ibongo mwana mboka Moïse Katumbi Chapo azaki bongo coordinateur ya Lamuka apesi nzela pe ngwende na mwana mboka Jean-Pierre Bemba kasalaki bongo représenté et pa ya mama Eve bazali ba Masudi ndia kendaki bongo ko yamba yango pona kombo ya Jean-Pierre Bemba kasi bongo Jean-Pierre Bemba ya kamata mi wapi sika tango tokolo babwe akamata mi obi awa na kasi ko soko démocratique bongo na kati ya bituka kaka pene ya Lubumbashi kasi andimi kokoma kuna te bongo mikoleko ya bongo réunion yango ya président Malamuka e kopana pe ko salimaka na Sidu Bangi et pas yamboka pa mate Katumbi na sanda nyoso basa to ya zaki bongo lokola coordinateur na yango atambusi yango kaka be kuna ngambo ya Lubumbashi pa mate et pesa mekete nzela ntotina akota na ngoma mokonzi Kinshasa na tongo na ngambo pe ya mwana mboka Jean Bemba Gombo ye akotambusa réunion yango bakobanda bakosaka ba réunion kuna to awa na Kinshasa to kamata biyano biso na bino elongo pe to ko biso suma matali bongo moi comité moye basali bongo kotambusa tope kolande la matali bongo coalition FCC cash ye ko tamba bina misolo ya mboka ya mbula matari to kume ko nya kopesa misolo kume ko kopesa misolo pe soki ya kopesa misolo yango ye azeko kamata yango pe bina bogo la leta na mbonga ba imboka to kamata bongo bien longo na pasteur Gili bokwale yende ya kolimba sonte ya bodin to pe to susa bongo malikani mokolo mwalilo nte ya sena tambe mwamba asimbi sika buku ya mason pe marteau moye ko tambusa
mibeko nyonso solo pena mo batama saka bongo suko alikolo to le ba Sénat et Assemblée nationale to le ba bongo Sénat ndenge to bien kango bomo mesino Pasteur Guili Mbote mona mboka mbote na bandeko nyonso basuli baku ya kolanda biso na banzaka kozongisa lokumu epai na Nzambe po na nzela na ye nde akanisi biso na mwa pema oyo tozoloba na nzela na ye kokanisa mpe basali na ye oyo bazosoutenir biso Pasteur Jansi Kalisa na Brésil mbote na yo et puis Pasteur Israël André Olimo na Grenoble mbote na yo na banzi mpe Bishop Élisée Mulumba na Paris mbote na yo na banzi mpe na Pasteur Alpha Ntimba na Mortavi mbote na yo et puis na Pasteur Alexis ya Mama Claudine à Liverpool mbote na yo vraiment na yebi ete na koko bosana te Pasteur Alfred Kabongo ya Mama Noéline Kassa na Montréal na Toronto pardon na Pasteur Néhémie Kabeya na Mboka Toronto vraiment le sambo na bino des obatela biso nzoto ezotungisa na bokono mais musala ezomemanga kaka po bino nde bato bopesinga musala oyo matondo ndeko matondi mingi na baso boko tala biso sika to banana no Pasteur Guili pamate bato balandi na biso bazana bezo bayeba mwana mboka ya Roger Luma tuna lobi Sylvain Lobela na no makambo ya presidium ya Lamuka boni kuna mbilinga quel avenir na Lamuka bongo pamate ndeko Moïse déjà le bageta ko sala opposition républicaine plutôt kasi ndeko Fayulu ya lobi opposition radicale et ko simba pamate bato balobi ete moto asaka ngo zaka se moko kondo tshisekedi ba mulumba ya sakenda tika biso kata sima na ye moto ya kosango susu azalite Pasteur Guili mais malekana ki onte ya presidium ya Lamuka mokolo malobi na mboka libumasho pa pepeto moni bongo monde ko katumbi a checking bende et pa ya mwana mboka Jean Bemba azaki bon représenter pa mama F Basaiba matondo ndeko nanga na likambo ya Lamuka. Moi personnellement nalingaka vraiment kolobaloba ngo lisute puisque Lamuka accepté ndeko na bino Fayulu auta na ndeko nanga yekela mo ya Nzambe ndeko nanga congolais te oh bongo yo pesi nationalité ni bongo bato babongi nationalité na ye au Fayulu aza congolais aza mwana njila bota vero je mayebi ka aza mwana njila mwana kosela kulutu nanga Roger Luma makambu na ye oh bongo abotama wapi abotama njili na quartier 7 baba atika makambu wana baba kiungu asa yebisi ye na Katanga namona Bemba kobotama Jean-Pierre na yebi namona Katumbi kobotama na yebi namona Félix kobotama na yebi bongo yo oyokaki na Lubumbashi chaki makelele oyokaki afiotola ki monoko po bato bazobunga koloba na bato solo tata nzoto ezotungisa ndenge na zolo baboye mwana mama na ngai Charlie Bea motema pasi soka zokanga iboy tika kokotisa ngai na makambo wana ya ndeko Fayulu esali soni makambo ebandaki le 20 ekomi le 24 ekomi le 29 kino lelo ndenge bayikosala yango ndeko Jean-Pierre Bemba kolo Yesu azoloba lobi bilembo etalisaka pe makambo ndeko na geme na boneko ya Katanga biba zaiba kende bongo bazaiba mbali bosoki ne mambala muka kasi yeka mutakendaka makambo ngo batambola aka na bangote kasi po ndeko Bemba zalaka na libanda ya ikolo bongo tango ayaki awa nana kendaka makambo wana ti elongwe makamba vérité des urnes koti peti na makamba vérité des sacs ya ye mama bazaiba ti lelo to sosolaka te misolo na ye soki $10,000 na yiba ya balbe zaka lokuta te ndeko Fayulu loba makambo ngeza lokuta kasi ka ye pende ko Fayulu ndima ke maponomi o ya longaka na butu lokuta wana ndako loba te Pierre lobi ba okoba ni tumba vérité des urnes bongo nana pekisa ye oya pekisa ye nani mota pekisa ye te ndeko Fayulu ayebisa bandeko ala Lamuka ete bavotaki ndeko Alexis Tambwe Mwamba na Sénat wana koloba te tata oh bongo ba votaki ndeko Bahati te ndeko Bahati azwaki tata siko yo tuna pe bango bandeko ala Lamuka bakovote pe ndeko Bahati pona nini po bango ba no opposition républicaine makama mboko ya pouvoir à Félix etali bango te tuna pe bango te wana nde bakoloba te o bango bayebika ndeko tia likundu na mitema bato bakabwana tuna bango na Tanganyika Lamuka mutabimaka majorité esika Zoa za gouverneur awa na ville province à Kinshasa na gouvernorat oya ndeko Gentini bango bandeko ya Lamuka bamaiko mukeba ba votaye na Sénat wa bango pende bato oti ko voter on vota moi mboka bato mona te itatatika ndeko bato mona zalaka na sima ya cash bango bakopesa ye voix pona ni balo bakape solote
na se bazo fula bazo zwa misolo aletango bakobima opposition républicain ya wapi kaka ndenge yende ko faula kendaka ko luka ba pesa réforme ba institution kaka pendongo mona kabande ko wana batia katia kama kelele na se bazo zwa misolo pe ba votaka bato FCC po basa libota moko yango moni ndeko Katumbi aluka ki moto o ya kotikela kindoki nde apesi kindoki na mwana mboka Jean tende ko bemba pa ju yango te mama basai tende ko bemba ju yango te tata nana zu kindoki yango etelengani na kotuna kayo na koyaka na bemission ga biboni motambu salamuka tozali awo tosi totie moto na politique na kotuna kayo tozali awa lelo tozali awo sans assemblée aussi la lelo tozali awo na koyaka ka ni mission na kotuna yo tata lelo tozawapi siko bato bakoleba mwa pona mwa art wana ende kobemba sali ya kotina mwa bazali bakende koyambela ye bokonzi bongo Alexis Panya soki ezalaki mwa transmission ya mwa makambo ya butu esalemi nde okanga mwasi ya bato ya libala te tata tangu ye mama bazali batambolaka yebaka te amwasi ya libala po bakanga ye tango atambolaka yebaka te kalaka mwasi ya libala na lobi na yo tukutuna makambo ala muka wana sima tobeta masolo esenge matondi mingi pasaguli na bien noko pesa na biso sika ape lokolo bimo makambo ya Tanganyika kaka ndeko zonda boya kindeko Katumbi akita pepo kita kuna te pote na Kalemi yinda boya kita pepo kita ndeko zo pamba te yakona misolo bele bakoma bato mbongo bana bonne vie kasi pepo ekitaki na ordre nani olandaki ndeko Katumbi tene nga remexaki mokonza mboka tata bazokosana lelo yo ndeko Félix abandi kotalisa bato ete ye mokonzo ya mboko au peuple congolais avotaki lelo bato bandi ososola yango bato batiaki maseki bakanisaki ete ndeko Alexis Tamwemwamba aye pembeni ya kotia mokonza mboka nkokoso yo olandi ndeko Alexis Tamwemwamba lelo na RFI olandi te oyoki ye azosenga même protection ya chef de l'État na bankokoso o yazana yango pe batuni ye balobi ayo pusani po lukela mokonza mboka mindondo to longole ne bonga abina za ta penete bato bana simana yenga na kutia ata jolo te oyoki te siko bato balalaki na pasi ba Roger Luma ba Jean Michel Okio ba Joe Anderson ba papa Jean Vangu ya ndekolanga Louis Kambia Vanga lelo moteme kiti biso to leki na biso ko kita to eba kita kufuka te lelo yewana wana ese bandelite nzeleza kama lolenga cha kume kwa mama ina nako na lobi na yobo pia kamuto makasi omuto azana ye na yango te mais saka nango banda kala te azana ngo wapi bolanga bomaka ba mpepo kuna na bani mais kasi nde tumbu awanga ni yango lelo te alobi batindaka ye olandi ye lelo te na RFI ye moko ndeko Alexis Tamwemwamba awanga ni yango alobi batindaka ye akoloba yango esika batindaka ye makambo ebandi koma ngai te ekomi ngai pe balobi azana ba sanction intéressante nyonso bani eza lokuta problème ite kasi akate bala Congo akendo sa diplomatie tala mona mboka Félix Antoine Tshisekedi ya bipolitique Herman Cohen alobi yango lelo alobi keba lelo moto wana politiko yazo sala ebite tata na lobi na yo bato bakanisa kete ndeko Tamwemwamba nde muta na signature nzoka na article 28 ya constitution moto azana biki nde sa premier vice-président ya Sénat batrompaki bato balanda Tamwemwamba nzoka boshab nde mutalaki na makambo mokonza mboka s'imposer lelo Sami Badibanga yo wana vandi ne bonga nzoka article 28 elobi moto ya kosala diplomatie eza premier vice-président na cour constitutionnelle na assemblée nationale na assemblée provinciale eza premier vice-président et en cas même ya remplacement ya empêchement ya président premier vice-président mutakofanda ne bonga wana lelo karto nyonso bato bakoselaki ndeko Tamwemwamba basosoli etazana ye eloko te ye moko lelo alobi yango na RFI na koseli ye makambo te ye moko tata naloba na yo ndeko nyonso ya FCC ozomona na bokonzi eza choix ya président Félix na bandeko Jeannette Kabila na bandeko non bandeko Jeannette te bango balaki ba gouverneur basi babimi me biki ya makambo nyonso mona mboka Félix Antoine Tshisekedi alobi na bango tanga uti Abuja alobi je suis le chef de l'État muto ya zana accord o nga na sinana ndeko Kabila a publié yango et d'ailleurs nga na luka ete ye mtabenganga po féliciter ngai
tozozela bandeko ya beret rouge ba chômeur basalaka te misala eza te bazwa eloko te na 18 ans ndeko Kabila mpe bakoleka kaka na etando mingi fiaif mingi fiaïs bayokaka ta soni ndeko publier accord publier oyo lobaki oza na yango te Ari Majo sesengana na poto kuna balukaka yo babeta yo masasi na libumu feneya inapte oye koluka mokoko li ali pape perda sale akawisi abwaki ye moko akoluka lokota lembola nde yo zo ya koluka wana sonite congolais lokola yo elenge osalaka wapi yo nini yo sana poto batanga ba Jean Michel Okyo batanga yo Ari Maji soki nani batanga yo batanga ba Roger Luma molobeli ya président batanga yo batanga ba Yves Bouboul batanga ba Cédric Kibope batanga yo batanga ba architecte ba Blaise Fasiki na Irlande batanga yo batanga ba Jacques Sayala batanga yo Ari Maji. Voilà les Congolais qui résonnent. Ba Jean-Michel Okyo na poto stable na Congo stable yo zo sesengana na poto Dieu lo côté oye ko lukande loko fioto kasi bimi sakor au monde ngoteli Félix Achebino kraka na kingo banda bo salaki bo silisaki makambo ya gouvernement bo pesi da 48 heures bo moni asini yango pour la Sabino ke mokonzambo ke zaye tokei tata. Oui, Pastor Gili, matodi na biso ko pesa na biso sika to katisa na matali bongo maima baiba ko tambusa bongo moi lisanga ya to ba comité ya pilotage ba ko kumba to yibite ba komi PCN zato ni baiba ko tambusa accord ya FCC cash bato ba ko sa moi suivi wana bande ko kabunu bande ko bajamba demba bande ko nemi mulania to yibite a moi accord ango e ko tambola po eza institution te eza ko la lisanga ya bato basanga se point d'intérêt na bango bongo seka misolo wana oyo ko sanga bango to nyonso butu pela moko na moi ko utaka bina te eza nango likambo misolo te tata eza kaka likambo ya simple coalition bande ko bayokani po babungisa makambo mais moto ya zo chapeauter likola FCC mona mboka Félix Antoine Tshisekedi moto ya zo chapeauter likolo ya cash mon amboka Félix Antoine Tshisekedi moto ya zali kolo ya ndeko Joseph Kabila po mikolo ndeko Joseph Kabila lingi mon amboka Félix akosolateur soki akosolika pamba tuni abibo tuni langa ya kosoleli nini likambo nini kuna to beza bobangi bonga banga te bonga na zo batela Congo na mboko soki Yesu Masia te mon amboka Félix Antoine Tshisekedi ye tata na expliquer batelo komoko batu baye bakate expliquez bango mon amboka. Expliquez biso papa. Bato bamoni gouvernement ya 65 ministres FCC azui 42 cash azui 23 bato batomboki tata composition ya cash ya na encore deux parties. IDPS na INC. Bon ba lié bazate. Bazate. Mais na kati ya FCC baza 326 parties. Parce qu'on a 326 parties bazui 42. C'est qu'on a nazo chapeauté. Nani oyo azo chapeauté po bato bazo sosolelo kango te bazo kanisa lokola FCC za pe perdre na kata FCC za kaka 326 parties siko na minute tozoloba mwana mboka baati lukwe ba sosolete ta de droit ndeko Félix Ndasimbi na maboko akei kolela tata bitata revoir likambu ya 42 poste ministériel wana ngape na kati longolela ngao yanga ipesa ngai pourtant to salaki yango en fonction ya AFDC allié donc ngai peteni nange za longola pesa ngai siko bakolongoli na ngambo ya cash to na ngambo ya FCC place oyo yazalaki esika majorité bimelaki bakolongolela ezomi na ye bakosuka wapi ndo moni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aboyi ko signer azolandela mambeta des droits il faut ba pesa bacho ya ye po pas comme force tanga ko zo o ya ye aye nango na cachette siko bandeko oyo baza na FCC bazaka 50% oyo batikali bazozela ndeko Kabila lempaki bango bibino bokima nanu ngai te bozela gouvernement ezobima bwana kati tangu gouvernement ekobima bazate ata bazali wana bokonze jongi sikoyo mobimba na mapeka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a appliqué avec force l'article 85 oyo ezopesa ye ndingisa celui qui nomme celui qui révoque, celui qui appelle et celui qui envoie. Si ko erwana réunion FCC na kingakati boko taboke lukani. Et loko batu bazo yebate. Nde loko batu bazo linga ngai
ata na bokono lobi sengela kinaya obengi ngai na lobi nzoto ezotungisa malamu te nini mais lelo quand même okomeli biso yango lelo na koti awa na koloba wa kulutu nanga Félix Emmanuel Mavakala akwei na mabele papa Edo na États-Unis akwei na mabele mama nanga Marie-Jeanne Nkuta akwei na mabele bato balaki na pasi na motema ba Ben Malango na Bruxelles bakwei na mabele babibiso nde tolingaka boye po yondo elaka biso solo omoni solo likambo esika ezali baatu likwe bakei kolela bitata ngape pesa ngeteni nanga na FCC ngape na kati sikoyo soki FCC mutabanda ko diriger mboko oyo olandi ndeko Nehemi Mwilania directeur ya cabinet Kingakati alobi abi maintenant nous attendons que la dernière signature du chef de l'État puisque biso to sisi musana biso maintenant pouvoir ne soyez pas naïe parce que Kingakati nde fala signer FCC nde fala signer siko bazo ya mona mboka pona nini tata bokotu na ngulu pa lobaki makamu na bino etali ngai te botu na base tondi mingi pasakili Nabiano kopesa na biso bongo o mai matali bongo bimi ya mbula matari ekolo Kongo Démocratique moi bosolo litolo bezo ko ba moi mokena ndengi ya moi sese bosolo leza te mwana mboka Félix ndazo tala awa ngai na kosigner nani ya kosala na gouvernement oyo nde sika makambo efandi yo monyango eza gouvernement pamba kaka babimi oyo eza mwana ya libosote akotia n'importe quoi te n'importe qui te yango yoki bato bazoko so PCFCC finance justice oji yango wapi tata makambo ya lokuta wana biloko ya mokonzi biloko akata libumu ntaba bapesa yango tata ba mama ba yebi biloko nini mama Louise yebi biloko nini na tchelelaka papa Jean Vangu na mesa tika makambo lokuta ko yebisaka bato bana mboka bapayo awa pesika yo kolanda RFI kasi RFI abetela mona mboka faulu tolo mboka lobete ya yenda longa kata esuka wapi tata tala bilobo yebi fachite Colette Brackman ayebisaka ndeko Kabila osali mbeba mo ya makasi esengela ki obana ko neutraliser mwana yo bandi ko neutraliser tata or le fils est plus dur plus dangereux que son père tata tuna ba soda oyoki lisolo lelo 45 ans soda jui pension na $85,000 à pension tala ninga ba osombaka banda kuna Brazzaville na ba o balaki na poto bazojonga oki makelele ezata kende to keno échanger alimité taninga bazo sakana na nzela oki makelele oki tele 50 ju yango ndenge banda kokosa biso na ndeko Kabila bota ninga mboke koma oki makelele Félix Antoine Tshisekedi alingi ne makelele te musale ezo sala manase pasakili sikasika maima koleka na ntongo moto okoswana maima bazali koleka bongo na moto ya Sena wapi pai mwana mboka bati likwebo ya kamati manso nte ya maboko asali bongo remise et reprise longo na moninga na ye sénateur bureau provisoire ndeko professeur Mamboleo sikasika awa manso mako tambola sikasika Sena te ya lobaka takosala Sena moderne awo sala ngo et comme ma première institution. Et comme ma première institution. Est-ce qu'ils ont makambo soni bato batanga kelasa likolo biso totanga wana kisasa kelasa ya pasi yoka makambo soni tata na lobi na yo nazoko loba yango ata nzoto ezotungisa botika senesa musala na yango article 28 CPC nzela na premier vice président ye mutakosala diplomatie tata tambwe mwamba ani sika okatsa te ate balamboka ya kokende te siko yoke loko ba sénateur ba kosala ye babibo yope kaka mokonzi awa ate balangambo yo katisaka te biso le toko créer motion to destituer longba tikela premier vice président to osala mobimbo asala yango wala makanisi na yo to ndema ya tata nazoloba na yoko soko yoki ngai na leki nazo seka yebaka na kota kiti na samai po mokili zo zelande ngai molobeli mosalo ba pesinga na ba ya Roger Luma molobeli ya président Fachi musala ba pesi omoni tena bokono soki na yete mama Charlie be ya kozana kimia tatu na mwana mama na ngai nokwa ba na ngai kuna zandenge nini pichu makanda ko sepela te ya chuda akoloba mwana mama na ngai kuna ndenge ni toka ki azobela kulutu na ngai Jean-Claude Mata du fomo na Grenoble wana leki na ngai changement de mentalité jamais de kabasela ko sepela te abito yoka ki azobela ndenge yango moninga na leki eloko te papa article 108 alinéa 9 aucun député sénateur a koki ko exercer fonction politique moko na mboko entre autres ndeko Joseph Kabila siko le couteau bino bokende ko sénateur à vie bientôt prisonnier à vie oh ouais bientôt prisonnier aussi en vie
miya koza prisonnier vindeni ye awa bina bosolena ndeko facha lobaki tinga na pesi bokondi yo asiro nga sur apesela ki na butu na kindoki tangu mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azolo bango na moyiti azolo bango na miso bato alobi yango na butu alobi yango ya kobomba alobi il y a pas un accord secret ni clause écrite oya yebi asana ngwa bima publier na réseaux sociaux. Un collège sur le babi rien ne restera caché. Ceux qui bango ba publier apesi bango nzela lisumo ezate. Papier bango nzela ba le kaba publier ngo. Ezate, accord ezate, secret ezate. Ezate ndekolanga. Wani aleki bilobela oyo lobama kakala ezali soute. D'ailleurs ndeko mona mboka Jean-Pierre Bemba Salobi ngo. Alobi derrière ndeko Félix ndeko Kabila zate. Loboko ya sa symbole biso to simba moto sa l'opposition to faire progresser mboka. Iye kaka mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo bango balobaki ete mwa kofili koleka bango bakosepete na mainde kofalisa kosala ndeko Kabila lelo susu ya abongoli maloba azoluka mwa mbongo po récupérer nini isolo ya dépensade azongia wa sosoli ete musala ezosala mata yo kasi ba professeur baati lukwe boton bafandi babite état de droit bamoni yango te tous on a un moment quel comme professeur baati lukwe yo bengi professeur kaka bango ba professeur ndi bato bakokwesa biso ekolo so kongo démocratique ba professeur Boshab batanga kino na suki ya moto kaka bango bato batumba moto 18 ans to bango bati professeur Aleli Akimi FCC mwana mboka Evariste Boshab a regretté Aleli alobi yoka eloko mwana mboka Evariste alobi eloko autorité morale asali ngai na ba FCC na oyo ngai na sala na yo ofuti ngai boy aleli abongola makambo ndende ko ye Boshab alobi tika ngai na kende retraite na pemisa mutu na lukandeni na kolanda mwana mboka Félix azoki ma sanction tata soko lelo kambwa ekosimba yo na kingo nano simbi binote bobeta katolo olobaki mingi nesika yango bachi yo pembeni loba lisusu ganga ndengo ganga kata bomona ka fache mbusu na bino bokoya bokosaka nso ka karto facha na ona poche nano lakisi ba congolais te tata kitsa motema na ino manda molikamba famille Kabila soki le longo olobi ya boba ko kangisa oyebi teke baso lukanga ibakanga ngai kana likambo likambo nini oyoki yango te oh tata balobi balukanga ibakanga ngai oyo sali nini kasi pona zolo babosolo soki na lobi zoa kuimi solebele mabe soki na lobi ete babomi bato ebele Kabila za na droit aza exemple moko te ya kopesa éducation na mboko ngai na lobi mabe bacheli ngai bato na nzela ba enlever ngai oyoki te bayimboka nakoki mamboko oyo te naza congolais botangisa makila na ngai pichu makanda ko ya kokunda ngai botangisa makila na ngai Joe Kalonji na Canada kokunda ngai botangisa makila na ngai kulutu na ngai Emmanuel Mavakala kokunda ngai na lobi lokuta oya bombi ngai Yesu Masia na botama na mboko oyo eza mboka na nga botika na loba na yango na fingi mutu te na toli mutu te botika ngai na lobela mboka na nga tokolo base bo solo butu pela moko na moi sepa koleka bongo mbongo wana ekota okati ekolo Congo démocratique pasta gili bakonzi ba kolanda batu ya ndenge na ndenge ba diaspora bana ekolo Congo démocratique bazali libanda ekolo ba kolanda sika to ka bwana yo bayimboka basimba ni na maso moto akosala moto likambo ya zali te sengeli solo moto aloba pamba te sika mabele soko bo solo bimite kufa ekokota pasta likama loba suka pote to ka bwana yo pona ba oyebi lelo ezana bato yo basepeli ndenge mboka ekomi na kimia lokwa ba pasteur Alpha Ntimba Secours Mondial Humanitaire ONG ya association ya makasi oyo eza kolatisa bato eza koleisa bato matondo mingi na papa José Mabiala musala ozosala solo na yo esekomi awa atako bomoto na yo ezoya mais solo na yo esekomi matondo na musala ozosala nyonso wana balandi état de droit pasteur Alpha Ntimba na Mortaji en tout cas matondo papa José Mabiala matondo na yo na musalo bozo sala lokuté tambola ki mingi FC Sazui autant et apesi cash muke a obligé apesa ye finance apesa ye justice oyoki yango api RFI nda lobby RFI na lobby na yo osuki manœuvre nyonso botiaki omoni ndenge boki soni bozo comprendre politique à mon mboka Félix te
bozoluka bosala bokosala lokuta na bino tala carte na ye na poche abombi yango bakongolais basi badwi vérité eloko te tata bofanda soki likambo ezali bolukanga bobenganga na kokota na koyela bino eloko eza te kimia na bamboka bisika bozali wana yaningaki nakanisa papa Gista Chibangu na Montréal kulutu nanga Jean-Paul Chibangu na Londres, Yves Bouboul Mbote na yo, Cédric Kibope na London wana ba premier combattant ya première heure Mbote na bino na ebiete eloko ezate kimia ezali mosala oyo bato balingaki na mwana mboka Félix yango emonani tata obi bato bana kimia bayoki ndeko tamwe mwamba oyo bato babangelaki bayoki nenga zolela ye moko kuta zosenga soutien ya mwana mboka ndeko tamwe mwamba yo boyelaka kobima bandeko diomi lelo zongeli mwana mboka Félix tolobaka na bino bokotu na ngulu bino bosalaka ndai na moto nzoka mwana mboka Félix asalaka ndai na peuple pe liboso na Nzambe lelo bososoli tolo bobetelaki na Sénat lelo mwana mboka botoli 3 sièges akepe na lamuka botoli 3 sièges tala ndenge lamuka etelengani tala ndenge Sénat etelengani ndeko badi banga vanda wana nani yango achelaka ndeko badi banga lisu motema bato bayebaka yete po société politique et salamaka na oyo loba makate politique eza oyo ezo salamana se papa Benjamin Mamba na Grenoble ya mama Sophie Chantal merci ndeko fiska bongo na BG motema bozoti la biso ndeko Gikapadi merci ndeko frère Jean-Pi na Soudaf bandeko communauté nyonso Afrique du Sud information yango eloko moko ezate bobatela kimia matondo na yo ndeko oyambaki ngai atako nzoto ezotungisa me nasalaki makasi na ya po naloba po bandeko bakitsa mitema na bango merci. Matondi mingi na banandi nyonso ya ma mission télévision mbote navire Roger Luma molobi la prison Fachi mwana changu ya solo na kati ya France mbote ya kafukafu na Ousmane Guzel depuis Paris hein bébé asiayi bongo to koloba mobali ya mbinga beba kese na lokolo ya sapato papa Maurice Makanda depuis États-Unis Gisèle Tati mère doublée to pesi bino mbote mbote makasi na Moïse Kinzaki na suma ya caméra bibi kapinga la besima de la presse congolaise kutani kozali koya botika la malamu Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, Oyo leki quoi? On a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah ngane lobi oyo biso tomesana kanda te awa mutu nyonso soki akoti abimaka de service. Mais ma chère CPX oh ils allaient GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacrosse ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres.
Ma Mission TV, le miroir du monde.